mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndeinaib Sarabinokake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo et Zali, deuxième émission Oyo Mama Kalanga Atindelagi Biso. Première émission, Bolanda qui angona bokebinyo surtout, tozu penza baretou à Malamu, donc poto lak Sabino. Parce que makambo mususu batu ba mona kango neti liseki ezali liseki te to la gisaki bino que président de la République à part makambo nae azali na ba makambo batu o bazali ko lukela ye sans ye ba meneti ye azali mwana na nzamba tiaka mabolongo na se makambo nyoso to akindoki ya diabulu ekoki ko toucher président na bisote bo landaki bino moko likambo elekaki donc ya ndeko na biso mobali oyo papa oyo azali na kisasa akendaki po poste ezobima nokite atindaki mwasi na ye a coucher na papa oyo aboti na ko zongela yango lisusu te parce que le loto koleka na émission mususu bomonaki bato babengaki balobaki belé ba misusu bazo kansezali comédie ezali comédie te ba misusu bazo lobaki o non ndenge nini makambo yango ebimi na miso batu ifale ezala makambo ya bomba na mama kalanga pourquoi salibo mais n'expliquer ki bato ezali concept ya émission wana ya mama kalanga wana 5 pene bino bolandaka yango ezali mutu azali ko benga ayebike azali koleka en direct ayebike bakoyoka ye mokili mobimba donc mama kalanga a piégeaki batu te pe a piégeaka batu te donc lelo tokolakisa bino susu émission mususu oyo mama kalanga atindaki biso po eleka na kati ya 5 minutes avec César Ngadi Boebike donc bikamui TV na Clebois Original télévision donc tozali na partenariat mais avant to kota na sija lelo tozali ko informer bino que samedi oyo le 15 mama kalanga yemoko akozala invité na ngai na rendez-vous des patriotes pour nako lobela makambo ya politique na spiritualité parce que boyebi ki mokonzi ya président na biso Fachi Beton et wita kaka na peuple té et wita pe esika ya nzambe yango bomoni ba makambo nyoso tu o bazolingo sala ye na ndenga mabe ezali kosuka kaka sans que etouché parce que nzamba tie maboko tango nzamba ti maboko mutu mususu akoyi ko toucher mwana nzambe te mais avant to kota na sujet na biso oyo ya lelo nazali ko proposer bino bolanda bande annonce ya émission oyo mama kalanga aroza na biso samedi donc à partir ya 14h donc bituna na bino nyoso tout oyo bokoza nango po na ba émission oyo bozali kolanda na 5 minutes concernant mama kalanga et puis po na makambo politique na au point de vue spiritualité bo benga bo hésité na ba numéro auto pesibino donc bolanda bande annonce ya émission il y a rendez-vous des patriotes avec mama kalanga c'est samedi 15 à partir de 14h. Après avoir reçu un bon nombre de politiciens et combattants résistants, cette fois-ci dans votre émission Rendez-vous des Patriotes, je reçois pour vous une évangéliste, pas des moindres, car il s'agit de Mama Kalanga pour nous parler de la spiritualité dans la politique, en particulier celle de la politique congolaise. Je serai avec vous le 15 août 2020. Je suis votre humble servante, la bouche autorisée de l'Éternel. Mama Kalanga vient de vous confirmer sa venue dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 15 août 2020 à partir de 14h. Nous sommes en train de se tracasser pour notre pays RDC, mais votre maman, je suis là. Un peu d'expérience que j'ai expérimenté pour notre pays dans la spiritualité et dans le physique. Parce que si vous n'êtes pas combattu dans le spirituel, dans le physique, vous ne serez jamais combattu. On est là, nous avons des problèmes qui nous tracassent pour notre pays RDC, pour nos vies. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur, grand prêtre César Ngadi. 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Boyebi Bokonji
il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton ezali kaka ya peuple te. Bokonzi ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bokonzi ya Nzambe. Yango wana mama Kalanga akoya wana ko expliquer biso ki bokonzi ya Nzambe elekaka ndenge nini. Naza mama rabino na kanisi boyebi la lobaka moi moke, donc bon se préparer ba congolais, que le Seigneur vous bénisse et komi ngonga oyo toyeba na mozindo na physique pe na spirituel. Nayebi ke mokili mobimbe ezali kozela mama Kalanga parce que bomonaki 5 minutes avec César Ngadi émission moko asalaki ya témoignage ya mwasi moko abengaki pona ko témoigner makambo elekaki ya mobali na yepo azwa pouvoir na kisasa kuna, donc bato ebele ba mitunaki ba question ebele mama Kalanga akozala wana pe pona ko répondre na ba question surtout ya concept ya émission na yewana. Donc n'hésitez pas bo poser ma question na bino na numéro zaliko défilé awa na se. Je veux parler d'un point pour notre pays, la spiritualité et puis la physique. Na moi expérience muke oyo Nzambe na bino atiakati nangai, la bouche autorisée de l'Éternel Jésus-Christ Seigneur. Donc bon hésiter te bo poser ma question na bino nyo surtout bokozala na yango en direct na mama Kalanga parce que ako répondre na mituna na bino nyo surtout. Rendez-vous pris ce samedi 15 août à partir de 14h avec l'évangéliste Mama Kalanga pour parler de la spiritualité dans la politique en général et en particulier celle de la République démocratique du Congo avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Préparez mes enfants, vous tous dans le monde, les Congolais. RDC, préparez vos questions. Je serai disponible pour vous répondre. Grand prêtre César Ngadi, que le Seigneur vous bénisse, papa. Le Congo sera sauvé. Au Sala Choya bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ndeka na ifsa rabino ke Kanambe akozwa masolo na mbunchu pena dikosi. Rendez-vous ce samedi 15 août 2020 à partir de 14h dans Rendez-vous de Patriotes. Donc boitolanda bandannonce na biso, donc rendez-vous, il y a Rendez-vous des Patriotes na sengi na bino samedi à partir de 14h. Boza la bino nyoso tout mituna nyoso tout e bolingaka kotuna mama Kalanga akozala wana po na ko répondre bino boyebi émission wana ezali émission moko facilité, donc téléphone ezalaka filtré te bappel ezalaka filtré te ngai na invité to découvraka bappel, donc vraiment na Mbalamoko, donc ceux qui m'ont animé émission, il faut vraiment qu'on félicite vraiment Mama Kalanga Zali na transparence, donc bah question na bino nyo surtout ndeng bolandi à répondre yango, donc sans en esquiver aucune. Donc si je n'habite à l'élo toujours na série à émission Mama Kalanga a tindela gibiso to lexa bino o ya loto lexa la bino ya mi balé et tikalisu moko bokolanda yango samedi. Donc na tongo tongo avant émission na biso. Donc il y a les lots tozali ko lexa bino pour boye bam na mboka oyo tozali ko vivre makambo ezali ebele batu mususu bakendaka na makambo bosembo o Nzambe ndenge a créer mutu nzela misusu bakendaka na masolo ya mbilinga mbilinga. Lelo tozali ko betela bino soit après bolanda mama Kalanga yemoko, donc azana témoignage wana mukolo masolo ndeka bolanda ne biswana abengaki yemoko ezali te ke mama Kalanga mutolba mukolo masolo yemoko abengi. Lelo tozali ko betela bino lisolo oyo bokolanda na témoignage ezali papa moko na mwasi na ye bavandi na couple na bango bazali ba congolais lokola biso, mais papa wana abandaki kosala epai ya ivoirien moko azali na mbongo ebele, mais papa wana na mwasi na ye situation na bango bayaki na poto awa bavandaki na Allemagne siko bazali na kanisi na kati ya Hollande, situation na bango ezalaki vraiment financièrement mobulu bazalaki ko souffrir mikandate esika kolala ezate, donc makambo ezalaki vraiment obika na poto passe à poto, donc solution ezalaki te siko patron e wana lobi non ndenge nga na mona kayo uzana ba problème mbongo, donc ngai nakoki ko pesa kayo ba mbongo moko ebele, donc ezoyela yo, donc vraiment sans que bo souffrir, donc mes conditions ezalika ke donc yo siko il faut pesa nga zali mobali yo faut pesa nga simana yo. Donc bah lobike donc a commencé la masolo ya ba PD, donc yé mobali wana avant que patron na yo wana proposé yango azalaki na masolo wana te, donc siko mobali wana bi bon zela na repeso réponse lobby mobali azongi na ndaku ayebisi mwasi na etala likambu tala ndengi tozo vivre tala likambu na zui na musala na nga patron na ngai alobi na ngai bon na pesa ke na sima na ngai
Yé asala rango donc par semaine azopesa ngai 500. Moi si pe olia boya, moi si alobi non papa, ezali kop moko ya malamu na ba passion toujours vivre nango na rokokasu te yondima. Mobali pe azongi et pas patron na ye, alobi que bon d'accord, ba komi ko sala ye tous les jours donc sima donc tous les jours bazo panza ba ville brequin donc na niveau moko talaka. Donc vraiment donc s'allier pendant ceux qui 6 mois ceux qui 8 mois chaque semaine azozwa 500 € na ye et comme pe na mikole pusani patron wana aye ko kufa après mobali wana aye ko zwa maladie pe ekoti pe et pas ya mwasi na ye donc mobali wana ye moko bengi mama kalanga asali témoignage na ye et puis mwasi na ye wana pe azalaki pembeni mama kalanga sengi ye ba sololi na ye na koloba ebelete bino moko bolanda émission na partie oyo mama kalanga aponeli biso ya témoignage ya masolo oyo na beti donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Que le Seigneur vous bénisse tous. Naye lisusu bambote biso basoba et tozali branché na site na biso ya Clébois Original. Bande ko babolingo tolandaka grand prêtre César Ngadi na émission na ye ya 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord. Bala Nzambe, merci na Clébois. Naye ko ebisabino lisusu na mama na bino bala Nzambe bokota. Bala Nzambe bokota. Nzambe a touché mitema na bino bolanda. Bolanda na kati na YouTube grâce au bando betika kalanga grâce bikamwa TV original kalanga grâce bikamwa TV original bala Nzambe bokota Nzamba lobaki vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sortez la kati na mokanda na Luc chapitre 12. Nzamba lobi ke makambo nyonso ye bomba mi bana na Nzambe tokene na lombango bana na Nzambe totanga na tangela na bilo bana na Nzambe boyoka makambo nini oyo Nzambe akolebela biso butu na moi. Nzamba lingi bana na eto kangola manzamba lingi bana na etobika. Luc chapitre 12 verset 2 à 3. Totanga na Nzambe alobini. Nzamba lobi il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien n'est caché qui ne doivent être découvert. Dans Nzambe lobi, ni les secrets qui ne doivent être connus, ni les secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans le ténèbre, tout ce que vous aurez dit dans le ténèbre, Bible dit, et ce que vous aurez dit à l'oreille, chérie, à katokota na chambre, les murs les oreilles, yoka. Zamba lobi, bandeko babolingo, ngaite, zambe, mutalobi. Dans les chambres sera prêché sur les toits. Et nous, comment on yo konki komomba, oyo zabolo sali, même 40 ans, même 50 ans, même 60 ans, et ko bima polele na poissa, li banda mokile koyo kango, na mama bino na ndima kate patubaika ko talanga konvier kalanga mwana zai. Est-ce que je savais qu'un jour, nzamba ko telemelanga ko loba stop, lelo okonyokama, ozonyokama, ozomitungisa, ozabolo na kosuka wapi. Nzambe na kosuka wapi na keko lukatibi Joshua re, na keko lukaka bundu alet na taboli. Non, bien-aimé prophète peut délivrance sur les ala maboko na yo. Délivrance sur les ala maboko no bana Nzambe. Lelo to paye na ba piège ya kufa parce que nous avons envié. Français moko lo ba kitoko lobi tout ce qui brille n'est pas homme. Nyonso. Mais biso to welisi, mutelingo zelate ngonga na Nzambe. Mutalobi o kalanga eka na Bruxelles lelo lobi akomi na mitu akomi na ba magasin. Non, bien-aimé, convier muto yebi source na yete. Oyebi originalité ya ba million na ye. Bana na Nzambe, c'est terrible. Teleli ke monangi na tel sabino lelo bana na Nzambe po boyo kamokili. Lelo to luka ba délivrance. Tikama luka bien-aimé, délivrance dans la position de mettre délivrance. Oui, Dieu recommande à ses serviteurs, vous poserez les mains aux maladies seront guéris. Les démons seront dispersés. Oui, bien-aimé, vous poserez les mains aux maladies. Vous chasserez les démons à mon nom. Mais démons ne vont pas chasser nan. Les démons viennent à yo. Pour cela, les démons sont Nzambe talisa ye eta. Talisa ye origine. Talisa ye microbe. Parce que les hommes de Dieu sont là. Exact canal Nzambe. Ce n'est pas
la porte qui est devant toi, ce n'est pas bien aimé. Donc laissez-moi, je ne peux pas vous tutoyer, pardon. Ce n'est pas bien aimé l'homme qui est devant vous. Ce n'est pas le pasteur qui est devant vous qui va vous libérer, qui va vous délivrer. Ce que vous avez la délivrance, la montagne qui les a passés. Nous sommes recommandés à ton kili. Alors vous me verrez au travers mes serviteurs, mais facilitez les tâches. Pour ça, papa, voilà mon cas. Mais non, bien aimé. Vous allez écouter tout de suite Boyoka. Moi, si au mobile de la chose, ce n'est pas Ivoirien. Un Ivoirien patron, beaucoup d'argent, baron, soi-disant, parce que les lois de Koufali Bosso est grand. Azobenga Moutou grand. Au lieu de pas vers la grand babenga, il peut lobby grand, mais tous ont payé pour ver le lobby en haut. Batebele Bakoufi to quoi il colla bagan, et Kalanga la Zaire, et au son on a été grand star, et ma état mouni, bon la quête, pendant la chambre, bon la quête, la yemba, mouna seulement aventure, la yemba, l'homme, c'est sénétal. Mais non, bien aimé, mais bien aimé, qui en a fait, nous c'est la caracarabatia, la carte, la mocose. Dans le moment où yo, qui nous compte à ne balai, mais quelqu'un qui nous compte à ne balai, à la rencontre de Mami Wata. Ou Tati Wata, yo, qui nous compte à Banderoba Bolingo. C'est grave, yo, qu'on se courage à Kouta en Angouma. Une femme là, mobile n'a qu'au travail là, Ivoirien qui est millionnaire. Mobile a ça la moussala très bien. Bon, on va ça couper ça y est. À coller sa machine na bana. Mais un jour, Ivoirien a proposé, il y a le bichon qu'on lui s'est là, on a belé koleka. Ndimo za la machine là, na bando le côté asima, bien on boye, côté asima. Ouais, ya bando futa autant, bando zo autant. Cet homme est allé vite, qui me marre, et pas moi aussi. Moi aussi, maman, bana, moi aussi, à Zolobara, mon balai, moi aussi, na lui chéri. On ne peut pas faire autrement. Voilà ce que l'Ivoirien, le patron. Mon patron m'a proposé. Moi, étant que l'homme comme lui, un homme, il voulait sortir avec moi par derrière. Voilà ce que je vais gagner. Voilà ce qu'il va faire pour moi et pour vous et pour nos enfants. Il va maman au lobby. Alors, tout ça pendant 6 mois. Donc, on joue autant ce qui n'a condima. Il va traiter mes élèves, tout ça. Ok, je n'ai jamais été pédé, mais moi, c'est à Zondima. Moi, c'est un dîner, la mobile, il est trop sale. Ma parole, il y a Afrique. Ma pauvre, qu'est-ce que nous allons faire, mon chéri? Il faut y aller. La femme acceptait que son mari devient pédé, homosexuel à cause de la souffrance. Et puis, chrétien, pendant du 7 ans. Il y a un Zambé Zorumela, Atindi Mobalake, ya Ivaria, Bando Kwaya, si vous coquille, Bazu Farang à la Bango, la Kitty, ça va se nous le pont, va se nous mabo. Après 2 ans, Mobala comme Kwaya, malade. Oh Nini, ma patron n'a pas plus malade grave. Patron à coup, Farate au patron à Koufi. Tata malade, maman malade, Abandiba qui ne va pas que la nini sida. Nana tikele sida, il va rien, il est pas tikele nani, moi si. À cause de quoi? L'argent. Madame Babalingo, n'a se pas moi, mobali moko akufa o, Zambelanga na ukapasi na motema. Vadio mambenga yembi, tambola malembe, mukili ya bato. Okende ke malembe, mukili ya bato. Bien aimé, toujours nous comme délivrance, dis-moi un peu. Meilleure délivrance, elle est fondée dans mon corps. Moi, j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans. La bête, il y a ma coffee. La bondi baguette à 45 et à 41. La bête, n'a qu'au dans les vides. Ce qui n'a tout, n'a boutou, n'a qu'à de moi le billaka. Yo, ça n'a pas la mouizila, la kisayo. N'a qu'à pas tata moi, la tita la soutane noire, tale koulous, chenette babaki, jésiawa, yeso memanga mon applicola croix. Adé la kotumbo na babouji maman. Abandi nanga délivrance, ndana kaleso, motakala, kaleso nyonso ziki. Atangisi na bamba ya bougie, na kotumba bademo zika kaka. Na tiki njoto ziki, suke pikwame bandeko babolingo. Délivrance bandi na 0 et 6 à 3 heures. Na 4 heures du matin, je me suis retrouvé là-bas. Na tout le monde papa, j'ai vu que c'est tout. Et puis mais comment molo. Aussi moment nango bandeko babolingo, meilleure délivrance. Kota na bikamo bandeko babolingo oyoka ngala na mingi ya koloba te. Zamba Pambola Keboa, Zamba Pambola grand prêtre César Ngadi, mon fils, mais il aura toujours dans l'Indakayo, puisque vous avez mon malam, vous avez commis Kitissa, dans les Camerounais Zambé, et on a monné la Bengaka, Keboa, maison mère Nanga. Que le Seigneur vous bénisse. Que la Nana Bandoba Bolingo, Boyoka, Bino, Boyoka, moi, sur un dima qui m'a bali na ye.
kendo ndimana sima pendant 6 mois likola falanga likola pasi boyo kabino ko bande babundo soki mbongo ya makambo wana mitala na kati ya Biblia Levitique elobini ndana zale leko lo bate bande babolingo tolanda ndenge makambo ezoleka na sengi na rési kuna grand prêtre na rési to sengi batie la biso témoignage bolanda que le Seigneur vous bénisse tolanda. Allô, maman? Allô? Allô? Oh, mbote maman. Allô, mbote maman. Oh, ndekolo alaki na kata ko lobate mbote. Zala ko papa. Papa ou bien maman? Eza papa, eza maman te. Zala ko papa zala. Allô, maman? Na mulu lokola ya zala ki na WhatsApp. Azane na kana. Maman ko bimate zala de kwa si sabon loba. Loba papa. Ah, mbote maman. Mbote papa. Maman, ngai nazobenga kombo na ngai Pierrot. Nabengi yo mpona confesser que dernièrement camarade na ngai Gilles a confessé ki nalobaki nyonso te. Camarade no Gilles. Camarade no Gilles. Ya Hollande. Gilles Hollande. A confessé qu'il a sauté, il a confessé depuis que ça fait 1 année et demie, il a confessé à nous, soit. Il continue pour le rapport à Gilles. Pona ngai. Akutna lo pona ngai pona Gilles te, razo ba pona ngai. Oui papa. Mais peut-être ya lo ba ta lo ba nyoso te nga na confesser ko pona ngai o c'est pas ça. Ngai na yaki na mboka Allemagne, mama pasaki tina ko difficulté souffrance yaki makasi ngala mwasi na ngai. Tenye kwa na ki atama ko boye. Gilles azaki camarade na ngai bande kosunga nga nyonso na mala mbongo soki nga pasi gawa pesi quelque chose donc akoma kosunga nga tout moment. Na mama bayebisa biso ayebisi nga lobi aza na posa ngai nakoma lokola mwasi na ye donc tobanda kobima ngai na ye bakomi osala bongo namonaki yango elekeyaki ngai nake na soli na mwasi na ngai na witala Gilles ayebisi nga tobimaka akobanda kopesa ngai chaque semaine chaque mercredi 500 €, samedi 500 €. Osala ngai pendant 6 mois d'alobaki. Mwasi na ngai te na pasi ezala besoin short eza mwana mobali sala ngo kaka. Mwasi na libérali kaka yo na Gilles. Andimaki mpe pasi elekaki autrement osala ezalaki te nango. Andimaki. Apres Gilles aozwa ngai akati nga banjoloko na kongo na akata nga banjoloko akati nga banjoloko na loko na mbala lobi asala boto atandi tobi na bobe bate eza etika bakanga bali kapenta abona kozanga ya sima ayanga ya sima nyonso nyanga ya sima donc pede quoi asana akona tozopesa nga mbongo opesa nga mbongo na biso salika 3 mois na ozala nga mbongo ofina okata nayeboleka te tosali plus de 5 mois mobimba yanga nakomaki kokoka lisusu te mbongo wana ebaki nga nasombaki mpe quelque chose nasombi ya mituka nanga mibale ntina ntango moko ye Gilles akomi kobela nalobi abelaki wana yango nga mpe na minutu nazobela yango epuis kaka nga te na mwasi na nga mpe azobelaka maladi wana yango toza déranger kote pasi susu nayebi te yango lelo na mati na ngonda na confesse eloko oyo sepasaki nango malade oyo Gilles abele ozali boso nzambe kasi loba te fungolaka te papa na poso nayoki bien cela veut dire que ozobela bino na Gilles bosalana ntango esalaki ekokaki nango atikaki yo no atikaki ngai
atikaki na ye ngai po ma alobaki ekokaki atikaki ngai. Maladi oyo ayebisaki wana azobela yango maladi nga mpe nazobela na miniti epe ngaka ate mwasi na nga. Oh Yesu. Ndeko zeranke ayayao. Ndeko babo ndeko babo lisusu makambo zako osala kala sota lokati ndeko nayo. Jésus. Oui, alors? Allô, maman, j'ai un téléphone de ça, j'ai Pierrot. C'est comme on a levé à Pierrot, c'est comme on a levé que Gilles a fait un témoignage, nous sommes tous les pour la yo. Ah oui, je suis totalement bien. Gilles a travaillé pour le bâtiment, ça va qu'on soit pédé. Yo, ça va qui pédé? Oui, mais ça qui pédé, on est du manager. C'est la photo là, avant quoi, il y a bimala, ça va qui pédé? Ngai nazalaki na pede te ye nde moto ayaki ekomisanga lokwa pede sali te bando babimaka na ye kasi yango nazotuna te papa siko maladi nini ozwi na yo na mwasi atikeli bino mama maladi eza na nzela oyo oyebi ke mama meme ntango akonfesaki akontinaki kosala ngango atikaki kaka te tango akonfesa kia bandeko continue koya kosala ngango kaka yango nazolobaki akatete akonfesaka mama nyonso te yango lelo na ye na konfesi nyonso oyo nyonso kasi malamu papa nzambe noyeba te atikeli yo maladi nini nga nayebi nanga epe mokili eyebi puiske atumbelaki yango mwasi ne mpe yo oyebi me oyebi kasi abika non oyebaka mona yebi mona yesu boye te peut-être ndenge oyebisinga natikala mona ye lisusu boye te sikoyo yokoti bikamo nini puiske ye atatola na bikamo mpe oyebi ke abika soki yo eloko nini epuse okota na bikamo oyo ape kotubela parce que nayoki yango nalobi nayokaki akoyoka mpe nayokisanga bikamwa bandeko mpe mosusu baza balandaka bikamwa nde bayesaki nga kota konfesio nyonso nzambe na grâce azobikisa bato na mondi mobimba mpe bazoyoka batémoignage na bakontinent nyonso nde bayesaki nga bikota mpe oyo banzambe wana kosala mpona sikoyo na mokuse na comprendre papa donc oye mpo obika na maladi sikoyo maladi nini po mokolo bakotatola nzambe na yo bato oyo bakoyoko lelo ayaya zabolala na colère bandeko babolingo zabolala na colère terrible zabolangi bana na nzambe babika lelo taya na colère nazomona ndenge ezokomelanga ezokoma connexion médiocre connexion médiocre mais comment ça la boîte jamais bana nzambe bokoyoka yo moi si bon parmi celui qui trouve une femme trouve le bonheur mon père non parce que moyen réalité Gilles Lazare falaka a proposé derrière avec Osolana moi si akabi mon père ne peut pas lui kende tata qui no sala makambo tozo apata to ina nini tokoki ko vivre bana nzambe bokoyoka makambo bana nzambe bokoyoka makambo moi si celui qui trouve la femme le bonheur a moi si mon père nae akendo kota na mafi place mafi bimaka po bazo falanga siko ba moi mi ba oui. Oui, ezali nga eza na mwa problème moke ya di ozomona ezokata eza Pierrot nazobi ke maladi eza maladi ya sida yango wana nde mwasi na nga mpe aza na yango yango wana nde nazosenga nzambe abikisa ngai esala eloko te papa kaka ndenge omati likolo ya ngomba eloko nzambe akosepela na yo parce que olobi bien que à cause ya souffrance otekaki bomobali na yo opesi derrière mpo na falanga mwasi mpe autorisaki yo likambo te papa otato na monene na nzambe Gilles a confessé tazala confessaki akocontinue nzambe abikisa Gilles wana pamona atangwama aya na lisola solola na nzambe na ye yo mpe lokolo yo fungoli motema no papa nzambe na yo mais sikoyo kote ya maladi koteki mobali ozali ngingo ubie tebeleke te na makote kuna su koloba kutu te
otekuna kokoloba kuti telo nzoto na nga oyo ekoma nango kaka bongo yango aza mposa nzambe agelenga totalement azali mama azali oza na ye azali mama oyo pesa nano mama wana mama etumba bokoka bamama o mama grâce à kaka kanda mama grâce ya kaka takaka bamama soki mama wana bana mobana lobe kokende te bamoni lifuti mama mama komono nani Allô komono nani mama mama oyo loba etumba Yesu Kristo Allô, maman, comment on a Clara? C'est quoi maman Clara? Yo, on dit que maman est là qui ne peut pas na sima. Pour la faranga, maman. Bon, je peux faranga ouais. Maman, on a pas ndem telekaki. Wow, ngayo, nzambela bomwe mwana mwasi akondima bi pasi moteleki. Na bingoma koyoka. Ngasi aboye, ndeko tinda bobali na lobi, kende pa ya mama wana ya mukolo wana tatanga na ndimi yo kende pende faranga. Mama mukona kumukopesa ba bijou na bobali tindela mama bijou hakola. Boyoki ba ndo babolo alobi pasi. Siko boy bisanga asungi mama. Na ina tuna ya mama lobela nzambe no liloba moko puisque sungi tata wana te tata wana yo pembeni ne comme aide semblable est-ce que edaki mama lobala na solo edaki maman on koko c'était fona le vérité mais de témoins on a pas ce que ça qui me maki ngala on a fait na nzamba limbisanga. Merci nana kama kolobata elle a compris elle a kama kolobata Nzambe oyo bomatili kola ngomba oyo bikisaka ekalanga na maladie sorti nyonso ngai criminel la première femme pécheresse du monde akokabola bino kaka nde boya wana bokamata mai na bino na maboko Jésus Christ est Seigneur soki na bonde na kobondela mpona bino mutu na moto azala mai na ye na molangi un litre que le Seigneur vous bénisse. Donc bino moko boito landa ezali likambo ya kokamwa et puis somo na pasi na motema mais ngai na ngamo na ndenga mobali nazo condamner mobali wana koma yo zui masola ndenga wana ko epsa mwasi ayebiso ata pasi yango yo ko ndima masola ndenga wana bomoni siko ke mobali azui maladie ya sida apesi mwasi na ye donc bomoni siko elobi na bango bino moko bozali koyoka kaka donc elobi ya bato pena bazana maladie et puis balembi bomengo ngo oyo bolukaki est-ce que mbongo wana pi 500 euros par semaine o pe muta ko sala pe azozwa ngo 500 euros azoloba ke tosomi ba voiture tosomi ba ni donc voiture na kati ya poto oyo donc ozali ko kamola ngo bo bebisi vi na bino donc ezali pasi na mawana motema donc vraiment et loko tolinga to kabola na bino lelo na 5 minutes avec César Ngadi donc na rappeler bino susuke mama kalanga samedi le 15 azali invité na ngai na rendez-vous des patriotes donc mi tuna nyo surtout concernant spiritualité na kati ya politique na mi tuna pe concernant ba témoignage toye bandenge concept oyo ele kaka bo benga donc mama kalanga ako répondre na bino donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndeng na yebisa bino ke kanambe akozwa masolo na mbutu pe na dikosi. À très bientôt. Conteneur yango todo sala. Adi londolé Feli, Mosengo, Feli, tout ça la conteneur, ma voiture, tout na Kisasa, ma carton, ils ont qui Kinshasa. Et en plus, la bonne chose, voiture na yo, quand on a Kisasa, te prends pas la tête. Il y a la bisson, charger bilo qu'on a yo, te relivrer à domicile, sans un bon au teki, c'est parti. Holanda, tout ça. C'est bilongo ils a figuré dans l'équipe de France. Il a au moins yasika na milieu à Matinda ils étaient. Les abiloko to annonce à longtemps des années, mais à un certain moment, les cas, tout s'est rattrapé.
Pour changer la réseau de connexion. Conteneur yango est en live, on a plaque artificielle, au différent de la 11 inverse. Facilité, tu as remarqué qu'il y a un réseau, il y a matinda, bah on a ébélé, bah ça va difficulté. Massa au pays car bien, abundi à charger, Massa na car, à charger à 207 na qui narrati. Aux en car na voiture, chaba bilokos na kati qui narrati. Au yé, tu sali ba papier, tu sali 30%. Voiture est comme na Congo, on a frétant, on a conteneur. Tant on a été quand on a teki, dans le long du fret, on a un pourcentage. Il y a le reste là. Bon, et quand on a mis. Bon, et quand on a mis sur les civils. Deuxième bord. Tindiga, donc caméra ont bougé parce qu'il y a des couleurs. Les couleurs dépadées par. Modération! Il y a aucun abord dans le monde, donc bord est aucun amarron. Il y a aucun amarron. Sur le site, il y a un bord et aucun amarron. Bord et aucun amarron qui toque. Bon, deuxième bord, il y a aucun amarron. Tindiga, il y a un mouvement. Tindiga. Deuxième bord, il y a un amarron à suivre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome Event, le meilleur dans son domaine. doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes.
Clément